Odinza leleki emame balobi dembo mama na bibe Moino azana pati ego azako ndima pati nete ego oyo pati ego Bote balandi ya émission Tango ya Bosolo, émission ya éveil à conscience na qualité panafricaine où ils ont éclairé opinion pe kozongisa biyano na mituna na bino. Na principe na yango tous les coups sont permis sauf les injures et les attaques aux individus. Bilenge bapesi toli, bilenge bali solo po baloba bosolo. Na présentation biso ya bino ndeko Malangi Mbelani. Un grand homme dans un petit corps, petit mais costaud. Ensemble na ndeko dilumo na bosi za kana eka sipona mokolo mo na présentation na zanga moko. Tosina cadre ko luka ki di vrai ki di faux nde tutaki toye ko boko luka moko ya babundi na kati ya lisanga ya vuvamu poto meka pe ko kabula ba vie contraire o tozala na kati ya mokili nde a invité pe surprise to meka pe ko yamba bango mbote biso tete na biso mbote ndeko na ngai Malangi mbote pe na bandeko nyonso bazoi bongo libaku ya kolanda biso mokolo molelo. Matondo mingi tata na biso kasi ebele ya batu bazangi koyeba bino po balanda bino mingi na betando boko se présenter pa ya bandeko bozani bongo nani biso ndeko Ndombele Botale moko ya bapanzi sango ya lisanga ya futuka fana pambu vidila po nini terre religion africaine donc na mwa mokuse soko to mitalisa donc biso ndeko Ndombele moko ya bapanzi sango oyo baze ko talisa lisusu kiboindo na bandeko balandi po nini te bandeko yonso baindo na bisika batwani bandeko balandi émission Tango ya Bosolo wana ezabungu tata Ndombele Botale o azabungu moko ya bapanzi sango na kati ya religion futuka mfumu kimbangu ndenge bauti ko talisa tozabunga mituna mo ebele oyo etungisaka biso yango toluka kibongo ko bokoza bango ya pied levé to préparer te to bala moko te moni bango to bika voilà to profiter pe ko tuna bango mituna epai na bango lelo vuma to kosolola bingo tata Ndombele na sujet wongo etaleke bilenge bele ba oyo baza bango bilaka mfumu kimbangu bazongi na kati bongo ya mfumu kimbangu tope na kati ya babuyinga o bazaki na ngomekasi na kati ka bilenge wana tomoni peke délinquance eye belé tope banditisme eye belé susu na bilenge ya 4e génération to yebite ceux qui cause ya kobeba to délinquance za kobeba cause ya kobeba bilenge wana ezani ni kasi afa to kota kuna to lobela pe mingi actualité to kota même que na actualité afa to kota na sujet na biso na tolandaka bino mingi na baetano na ba réseaux sociaux tolandaka bino mingi bando ko attaquer catholique na époque ya président honoraire Kabila que non catholique ya lukaka désordre na mboka oyo catholique bango basaka donc bango bazaka cause de souffrance ya mboka na biso kasi lelo to moni catholique a changé te lelo to moni président Fachi azawana mais catholique na bolamu ko luka bongo bolamu ya peuple ya azo ba déjà président Fatika bongo c'est déjà élection et les kabongo malamu mais tango bino ozalaki na époque ya président honoraire Kabila bonako ko lobaka zo luka des autres na sir sikoyo boko beta maboko po catholique a changé te catholique azaka wana pona ko luka bolamu ya peuple na yebite bino tembo zo Kabila ko na po vous panzi sango na yebike information ko échapper bino te maloba soki na ngamuna bino matondo ndeko na ngai Malangi moto motema mabe ata changer lamba abongoli molato motema etikali oyo wana pona maimatali église catholique boko sosola ete azala na ino te na nzila oyo ya bolamu ya bato c'est-à-dire soko tosaleli la machine à remonter le temps tomeka kozongisa mwa makanisi sima ya bato nebike bandeko balingaka te makambo oyo bapekisaka bato baloba mais bosembo ezali na ntina te batia yango bizeuzeu mpe lokuta ata soko bakotia yango malasi kolumba beso nango mabe ya lokuta l'église catholique tozonga na ino te na ntango ya bowumbu na esclavagisme tobandi kaka na ntango ya indépendance batelemela Mbuta Lumumba po asalaka nini biyano ekoala te naza kotuna mituna naza kopesa mpe biyano Mbuta Lumumba nationaliste
discours asali alobi tokobosana te fimbo bobetaka biso tongo midi pe pourquoi toyebika wa bandeko mingi ya etoni ya Congo Central balingaka ta te bato balobela Mbuta Lumumba te wana bolimbisaka biso boko silika kasi salaka biso esengo po boko pasuka te tolobelaka Thomas Sankara il n'est pas d'ici aze moto ya wate mais toze kotala mosala banani bayebaki kobatela mabele mosali na nzambe ze moto aze koteya kaka na biblia tatia na sali peke jwa sola masasa mbate eze moto yoso aze kokokisa mposa moko songolo ya tata kelili kona se awa na mokili ya mosuni bato baze konyata sende po baze kotambola makolongulu moto ayei kosala sapato aze mosali na nzambe nzambe kokitsa sapato te euta na nulle part euta dans l'espace te bako inspiré moto moko songolo molimo kolata nzoto ekoya kosala eloko oyo bato baze kolela yango wana tokoloba moto yaze mosali na nzambe tozongi na motuna na bino église catholique bakombata Mbuta Lumumba po asalaka nini alobaka bolamu ya population mais bateyaka nini na église catholique aze communiste communisme définissa yango lolenge kani définissa communisme eze bien na yo privé ekokoma bien ya bato yonso mwasi na yo goligoso na yo soko otiki na ndako voisin kokia kotela ye akomisi goligoso na ye velo na yo otikaki libanda moto yonso kokia zwango akenda na lokola tango wana etelo ya bapaya ezalaki na ino maîtriser te bankota yango ezalaki maîtriser te bato batali penza ndenge bazali kokenda koboma Mbuta Lumumba sans réaction to komi na tango ya président Mobutu bango église catholique bango mutu bakrua Mbuta Kasa président Kasavu au profit ya président Mobutu. Président Mobutu aye kosala politique ya retour à l'authenticité bato bazongela ba valeur na bango ancestral. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'honneur que vous nous faites. Ce n'est pas tous les jours qu'un chef d'État accorde 1 heure d'entretien à des journalistes. Et puis d'emblée, si vous le voulez bien, dans le sujet, pendant votre congrès, pendant le congrès du mouvement populaire de la Révolution, il était beaucoup question de l'authenticité. On en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, à Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? C'est facile à expliquer, M. François, parce que l'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, Monsieur le Président, on peut dire que les Zaïrois aujourd'hui recherchent leur personnalité et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler comme il y a quelques années être ce Émile Zola, par exemple. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout, c'est ça l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, Monsieur le Président, je vais un peu enchaîner, vous avez fait allusion aux prénoms. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Et l'Église catholique elle-même,
baptisait comment? Pendant plus de 1000 ans. On venait trouver n'importe qui. Mobutu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de 1000 ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici se sont très bien comportés ici-bas. Bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leurs noms devenaient des prénoms. Alors, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Monsieur le Président, est-ce qu'à travers cette authenticité, vous cherchez également à créer au Zaïre une conscience nationale? Cette conscience nationale existe depuis mon avènement au pouvoir, depuis le 24 novembre 65. Parcourez un peu le pays, Monsieur François, vous verrez de vos yeux, vous constaterez de vous-même que la prise de conscience est très nette dans le pays. Et c'est ça le résultat le plus palpable auquel nous sommes arrivés. Est-ce que ça n'était pas fort important après les premières années d'indépendance, on avait vu s'installer le chaos, la lutte tribale? Mais je crois avoir déjà eu l'occasion de le dire à pas mal de vos confrères. Inga, sur le plan de l'industrialisation, c'est bien. La sidérurgie de Maluku, c'est bien. Le pont que nous allons jeter sur le fleuve Zaïre à Matadi, tout ça, c'est bien. Ça va aider le pays sur le plan économique et social. Mais l'essentiel a été et reste pour moi la prise de conscience nationale. Cet orgueil national qu'on trouve chez n'importe qui parmi mes concitoyens, c'est ça qui compte pour moi. Baindo potango basali président Mobutu asali mobembo na Chine akei kokutana na Mao Tse-tung kuna na Chine akutaki Mao Tse-tung akomi ko exceller. Mao Tse-tung atuko sala révolution culturelle ayebisi Mobutu alobi yonso ekoluka epai na ngeze epa na yo ba valeur reconnaître kaka ba valeur ancestrale na yo okozala lever yango bokomona na tango wana président maréchal Mobutu fait président alatisi ba dirigeant ya Afrique yonso batoki ya léopard kane basimbi kane awa bato balati abakose bato balongoli ba prénom to zongeli authenticité na biso élite intellectuelle oyo bazalaki former une église catholique toujours bango wana balobi na Mobutu tu ne pouvais pas dire retour à l'authenticité mais tu devais plutôt dire recours à l'authenticité babungisi molimo vrai oyaki kosala mosala ezelo kwa tango balobi na biso tolobaka sangolo te mais tolobaka salongo te sangolo ze molimo mobimba ya bokasi ya mosala tango tolobi tokomi kosala salongo salongo ze molimo ya inspiration ya mosala te ba défier biso différence ezali sangolo na salongo ezalo kwa balobi na yo kombo ya moto tubi yo bengi ebitu te eze kombo mosusu tango kaka babongoli bakombo wana balongoli sens vrai ya likambo na politique ya Mobutu ya retour à l'authenticité ezalaki koéleve bavaleur ancestrale mais la grande surprise église catholique à telema l'église catholique à telema bango nde bakenda koluka koconvaincre le feu maréchal Mobutu po akenda kokufa na primakuri esika akufelaka batrike président maréchal Mobutu lokola bazalaki kaka na rite romaine en église catholique baye kotia rite zaïroise baye kotia na lokole na mbonda peut-être ba église spiritualité ezalaki na yango akota na catholique po catholique yango ndeze boze bonzambe biso toyebi naze kolinga nakoma na esika oyo tokozonga otalisi bandeko balandi ke catholique wana lelo alobi liloba ya malamu ya malonga mpo ya bato soko biso afi na biso koala nini mais nalingi nakei kuna mpona alakisa yo
ba dirigeant yonso bangwanza makana kiti ya bokonzi catholique aka contre bango tango aze contre le dirigeant aze en place aze ko kumisa to ko tombolo moto aze mopanzi tango pe moto wana kufanda na ngwende ya bokonzi abalukeliye akomi ko luka ko tombolo moto mosusu a réussi ko devient ko désorienter président Mobutu a kufa na prima cour ya bato banso bayebi le 17 mai kokima ya fait maréchal Mobutu. Mouze Kabila ayeyi na politique autre que Mbuta Kasavubu, que Mbuta Mobutu ayeyi na politique mosusu. Akei kotombola premier ministre ya mboka na biso Mbuta Lumumba. Po nini? Po Mbuta Lumumba lingaki nzete Équateur ezala ya baimboka. Pétrole ya biso ya mwanda ezala ya baimboka. Coltan, uranium, mercure yonso ezala ya baimboka. Mouze Kabila telemi. Église catholique mena Mouze Kabila etumba moko. Mouze Kabila réussi ko sala ben pes. Ba cantine populaire biloko zeko teka mabapri. Église catholique d'abord babandi na carburant. Wana Mouze Kabila azena embargo abundaka guerre masomba kamando kite libanda. Église catholique bazé ko somba carburant na ba station bazé ko somba ba plein bakenda ko bomba basale la teme bakenda ko bomba na limete pour ba faucher Mouze Kabila soko ba compliquer transport biloko ko mata yonso ko mata Mouze Kabila contourner bango a dû ba bisi ya ofele ba du feng abimisi yango na nzile memaka bato na transport tango basali ben pes ba cantine populaire biloko koteka maba prix église catholique bazé ko somba biloko wana bakendaka kopesa bangulu masango ba savon yonso po bakotisa crise na projet to na programme ya Mouze Kabila wana église catholique oyo lelo bino bolingi to betela bango maboko. Mouze Kabila yaki na politique mosusu tango akei président honoraire Kabila Kabanga yei ndenge kaka joyi bokonza lobi na sali appel na bato yonso bayokanaki na tata na ngato te wana alaki mokano to décision ya impérialiste abengi bato yonso président Kengo na Sénat nanya yebaki lisusu abimela wapi nanya fotaye injecté par l'impérialiste ayei président ya Sénat. Bref, basongisi lisusu socle ya mobutisme na tango ya président Kabila Kabanga. Mais l'église catholique oyo pena de part président Kabila tomona mariage eleka kuna 2-3 jours après longolo alliance to ebite babe bana poni. Mpasi bayeko dzoka motema esika président Kabila Kabanga lobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Fumukimbangu de Yaki. Ba tala motema bateau esika dzoki. Dzoki ba telemeli lisusu. Omoni esika Ce comportement des uns et des autres est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Et quand bien même une telle crise surviendrait, nous avons dans ce pays une tradition de dialogue qui en permettrait la gestion. Ma main a toujours été et reste tendue. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimpavita. Nous sommes les descendants de Simon Kimbangu.
de Joseph Kasavubu, d'Antoine Gizenga, de Patrice Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Alors nous sommes ce peuple tellement jaloux de son indépendance, conquise de haute lutte et des libertés démocratiques obtenues parfois au prix de sang, qui répète sans cesse que l'immortel serment de liberté est celui que, de génération en génération, il s'engage à léguer à la postérité. De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Honorable député. Omoni sika to uti tango batelemelie bakay ko kundo l'opposition nani aki na motu opposition papa na biso Etienne Tshisekedi wango basé ko tombola ye basalisa ye ba erreur boko mona que papa na biso Etienne Tshisekedi akenda ko prêter serment même na ndako église catholique ndé batia une erreur wa un grand politicien de son état a koka ko sala erreur wana te na ndako na ye atomboli misapi mibale azé ko prêter serment mais loko église catholique bazali ko yebisa ye vérité de journée yo moto important ki ba élection yondo veut président reconnu akei ko prêter serment tango bango bazongi na mokila molimo kimia ya balongo ezala ba ko jwa mwana loko a successeur ya parti politique wana IDPS président actuel bango tokolika soko bozongi na concertation il y a Saint-Sylvestre beaucoup Monaco balobaki premier ministre en tout cas il fait ça là président actuel papa Nabiso Félix Tshisekedi ou rien bapotani président Félix Tshisekedi candidat pion ya église catholique basala na ba neven basala balosambo na se Soutani mutaka bati eloko te bolumbu pour président Kabila kenda soko pa a noyé président Félix Aya fanda na bokoti balongo fumukimbangu basali désordre yonso balingaki salama na mboko esalamite to komisika na motuna na bino président Félix Tshisekedi obango bazali ko souhaiter azala premier ministre ye wana bimi président de la République démocratique du Congo. La première des choses, première réaction à Bango, vérité des urnes. Kosabiso ba distribuer 50 000 iPad na ba bureau ya ni de vote. Bato aliboso basengaki vérité des urnes. Vérité des urnes wana basengaka yango lisusu na tango ya président honoraire Kabila Kabangi. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna, devant la presse, c'était ce matin, il a fait une déclaration en rapport avec la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Guy Matundu, commentaire. De la CENI, en passant par la crédibilité des élections, les observateurs internationaux et le contentieux électoral, l'archevêque de Kinshasa n'a éludé aucune question des journalistes. Dès l'entame de sa conférence de presse, il est revenu sur l'appel de transparence de l'épiscopat congolais à la CENI, appel lancé le dimanche 4 décembre. Selon le cardinal Laurent Mosengo Passigna, le processus a été vicié dès le départ et entaché d'irrégularités. Il appelle les candidats malheureux à suivre les voies de droit et non de la rue pour contester les résultats. Dimanche 4 décembre 2011, la SENCO, dans une conférence de presse, et moi-même à l'église Sainte-Anne, avons dans un appel commun demandé à la CENI que soit proclamée impérativement la vérité des urnes. À cet effet,
comme souhaité par tout le peuple, la SENCO a publié les conclusions de son observation et de plusieurs observateurs nationaux et internationaux. Toutes ces observations posent sérieusement une question de crédibilité de cette élection présidentielle, comme vient de l'attester le rapport du Centre Carter. À l'analyse des résultats rendus publics par la CENI ce vendredi 9 décembre, il y a lieu réellement de conclure que ces résultats ne sont pas conformes à la vérité ni à la justice. Mais puisque les résultats sont provisoires et doivent être confirmés par la Cour suprême de justice, nous demandons aux contestataires d'interjeter appel, de recourir aux voies de droit et de ne pas se livrer à la violence. 18 morts pour des élections, c'est trop. Dans ce cadre, l'Église est moralement tenue à offrir son aide à la justice pour établir la vérité des urnes, là où ont été ses observateurs. Que la Cour suprême de justice se sente donc en conscience interpellée par le peuple congolais tout entier. Nous venons d'avoir des élections à la fin du mois de décembre. Ces élections se sont généralement bien passées parce que le peuple voulait un changement. Le résultat, celui que le peuple avait désigné à plus de 60%, n'a pas été proclamé, c'est quelqu'un d'autre qui a été proclamé et approuvé par la communauté internationale, y compris les grandes puissances démocratiques de l'Occident. Donc aujourd'hui, si on demande à la SENCO de démontrer clairement avec les PV si ce qu'elle avait dit que les données que la CENI a publiées, ce ne sont pas des vraies données, la SENCO n'a pas de preuves. La SENCO a le support de tout ce qu'il a allégué dans son rapport. C'est support de la CENI ou bien les supports de la SENCO? Les supports, non, la SENCO détient les supports. De la CENI ou bien de la SENCO? Mais la SENCO n'a pas inventé. La SENCO, nous parlons de PV, non? Oui, les PV. Alors, ça a été affiché. Quand on fait une photo, ce n'est pas une preuve? Ce qu'on a affiché, c'est conforme au vote. Là, ce n'est pas votre rôle, monsieur l'abbé. Pourquoi pas? Voilà, nous sommes déjà à la fin, monsieur l'abbé. Quel est votre dernier message par rapport à aujourd'hui l'opposition? On doit dire l'opposition a gagné aujourd'hui. Quel est votre message? Ben, écoutez, nous appelons à la vérité. Nous recommandons que la Cour constitutionnelle fasse les choses correctement. Avant de commencer ma conférence, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier sincèrement les grandes conférences catholiques ainsi que les organisateurs du présent cycle des dites conférences pour leur généreuse invitation à m'adresser à cette auguste assemblée. Plus spécialement, je remercie chaleureusement M. Emmanuel Cornu, le président des grandes conférences catholiques, pour sa sollicitude à mon égard dans l'organisation pratique de mon séjour. L'invitation qui m'avait été adressée exprimait le vœu de me voir donner une conférence intitulée « Quel avenir pour le Congo ?» Normalement, j'aurais dû envoyer le texte de ma conférence aux organisateurs plusieurs mois avant la dite conférence. Cependant, si je l'avais fait, mon texte n'aurait pas reflété les développements rapides et récents
qui ont eu lieu au Congo. Une élection volontairement bâclée y a eu lieu le 30 décembre 2018. Et les résultats de la dite élection ont été fabriqués. Pour refléter cette tragédie qui vient de se passer au Congo, j'ai ajouté une précision au sujet qui m'a été donnée et qui s'articule maintenant comme suit. Quel avenir pour le Congo après la fraude électorale du 30 décembre 2018? Voilà une question récurrente. Le 30 décembre 2018, se sont finalement tenues les élections présidentielles et législatives, tant nationales que provinciales, qui auraient dû probablement avoir lieu 2 ans plus tôt, en décembre 2016. De nombreuses voix, dont celle de la conférence épiscopale du Congo, SENCO en sigle, chiffres à l'appui, sont montrés au créneau pour dévoiler et dénoncer les irrégularités et la grande fraude ayant caractérisé les élections, ainsi que la fabrication des résultats qui s'en est suivie. Face à cette nouvelle page de l'histoire de la République démocratique, finalement bateau yo moto yo bino bo apuyaki oyo kutu bino bozali ko souhaiter bati ya yebe premier ministre Fumukimba balobi te akozala premier ministre atako koma motu ya mboka président de la République baswana ki mokolo nini po bakoma banguna na ye te omoni ndenge tolobaki ne bandeli moto motema mabe ata bongoli molato azebe motema mabe akotika be motema mabe donc catholique azenkoi atalati poso ya meme manzaka wana totali na manzaka tokoyeba kaze meme te na pusa na penete baswaneli wapi babebaneli wapi na président Félix Tshisekedi oyo lelo bakomi banguna balobi gratuité de l'enseignement bango yoka soi-disant nde balingaka population poni une église catholique et na école catholique bati misolo Minerval ezeko bundisa constitution te bango yoka lobi na tango ya président honoraire babaki bango nde bazeko lobono ya peuple bati président oyo peuple avotaki ye azena ngwende ya bokonzi bango lelo bazeko telemela lisusu président wana mpo nini te bango ke failu azwaki po bango balobaki ke no failu nde ari sengeli baba kundula ba vete disine bima po failu nde mtazwaki mais tango bazeko réclamer premier ministre barekamaka failu te soki ezalaka pe failu banga baloba yayi tricherie ezebizaleli omoni te na dzongaki na 60 pona la kisao moto yonso ko ya kufanda na kiti ya bokonzi mpo ya bango ezembeba po ya bango ezo balingite c'est-à-dire bango baze miso baze makolo baze monoko ya impérialiste yawa kobosa na te na tango esclavagisme soko mondela kati mwana na oloboko église catholique nde bako ya ko tia aussi na croix koloba na yote nzambe un jour akupinire bango bango nde basalaki notion babeti yo mbata na litama ya mwasi pesa litama ya mobali babakisa bango basalaki semblant lokola administration na religion basé loko moko te ba utilisaka système ya confession ya tubela mpo ya ko détecter moto yonso ya lingia jwa likanisi ya revendication to ya révolte osali tubela na église catholique ba se communiquer na mbila lobi ba yeko kangai yango bomoni révolte kokai ko salema te ba contestation kokai ko salema te c'est l'église des impérialistes donc na makambo ya bolamu ya baindo to beta masolo musuku tia église catholique te na masolo ya baindo to beta masolo mususu kasi église catholique te église catholique to yo kabino pe boleka na baetando basango mususu bulubaka lubaka tulanda kabino boleka pe na etando bo répondre etando mbele botale utuzana bangu ilongo sikotokota na masolo na biso bilaka mfumu kimbangu ilobaki pona 4e génération eza génération bilaka mfumu kimbangu mais kasi na kati ya bilaka mfumu kimbangu oui c'est vrai te moni pe na masanga ba yindo ba église de noir
bino nyonso bokoti koti ba jeune mingi bazala kati ya ba église de noir yango mais tomoni sur la kati ya ba église de noir batemi bilenge batemi mais bilenge mususu pe na bakepe na révolution na ndenge na bango déléquence ezikoti makasi kuluna lelo tuzala kati ya mboka tomoni kuluna etomboki su makasi est-ce que mfumu kimbangu alaka kisusu ke kuluna ekokota su na bilenge oyo ye alaka ki bilaka to eza nini c'est cause ya biloko yango mato lokili cause ya makambo wana nyonso wana eza dia kwa mfumu kimbangu pe alakaki yango to yango boyeki kolobela yango to eza eloko mouvement moko boyela ta misuka na biso na moko ndeko nanga mopanzi sango tata mokela ze principe soko bilaka bapesi yo bilaka okobota mwana ya mobali ye wana kosalisa mboka tata mokeli tenda kolukela goligoso yo kobotisa ekomi prise à responsabilité balakaki yo okobota mwana kokisa sika wa ba principe e mwana wana soko botie kolobate abokwa maloko mwana nyoka po tata mokela baki akosala mosungi ya bato te fa bénéficier na encadrement elaka ingeta 80 génération ekeke ya mine ingeta mais ekeke ya mine yango balona maki nini kobosana te barate salami na mission ya Mfumu Kimbangu depuis batrike mosala ya Mfumu Kimbangu tango ka bakeli église kimbangiste Mfumu Kimbangu yaze lisiko ya baindo me batangisi Mfumu Kimbangu lokola mwana mosala ya Yesu. Mfumu Kimbangu alobaki tokozala na indie nouveau nzambe ya sika ya baindo biso baindo pe sengeli toza na buku esanto na biso me Mfumu Kimbangu wana ye wana bamemiye envoyé spécial de Jésus-Christ sur la terre te ba Matthieu ba Marc baki ba envoyé spécial te Bible komi bango bongo soko Mfumu Kimbangu réellement azé envoyé spécial ndenge nini ala te na Biblia mais na sepeli uti point na ndombe de boniati po église Kimbangi se bangonde baza ba enfant biologique ya Mfumu Kimbangu ndenge nini na bino na église Kimbangi se nani otokondima po église Kimbangi se za makila Mfumu Kimbangu po Mfumu Kimbangu azala prophète baindo a héritaki yango pa ya tata na pa tata na to pa koko na te mokili ya molimo bojo yango te lokwa descendance moko ya te tata kelili kona sa zeko sala musala bo elingi bango tango mopepeze ko ya ko sala makamu siko sekuisa bibembe Kimbangu fula mwana lele mopepe ko uta na este e sekuisi e bembe eki kombo ya tata na ite aponami na mokili ya molimo monosingenda ngana kokenda na keiko bundela baindo ndeko ya Mfumu Kimbangu tolobaka église kimbangiste basée famille biologique soko moto alingi atala morphologie moto alingi atala kozala démarche na yebi pete so batwana démarche mais soko moto alingi amona famille physique ya Mfumu Kimbangu kamba moto akokakola te tata ba papa di angenda ba papa kisolokele ba papa di alungana makila vrai ya Mfumu Kimbangu pe oyo basé ko bénéficier nango lelo ingeta lipamboli vrai ya Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu, le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu. Masomba lopango te, asomba atonganda côté et l'autre côté. Bana na ye, bankoko na ye, descendance na ye. Et sengeli ba bénéficier na lipamboli wana na mosala asalaki. Na partie physique, na partie spirituelle. Lokola ka batie l'église de Jésus-Christ sur la terre, Mfumu Kimbangu ateyaka Yesu te. Yango mondela silikaka. Pona nini boze ko pekisa baindo pe bazala na ya bango nzambe pe ya bango mobikisi. Esikaka ke kaboli masolo. Sika wa molimo ya Mfumu Kimbangu. Oh metata, est-ce que misho ya bato ezeko monate? Nesunge nzina Mfumu kuzukia muzana panda na ngola mokobi bongo misala ya 1921. Moto ayena nsiku mya semono anza. Mibeko bya mikela. Etumba koyebisa baindo boko zonga kuna na judaïsme na bino bonzambe aka importe te tata bato moko bafandi na sanduku batui ba biblia ya mikanda moko babuku batititi baye nango na felika babito kumbedi bino nzambe te 4e génération na motuna na yo désordre kuluna mais nalobi principe bamboka yonso ya mokilo efandisa bonzambe batambolaka na maye basakoli na bango balaka soko bomoni to komi na eleko oyo bokebela
atana mukanda wana batiaka na sia masasamba bakomela bino tango pharaon aloti ndoto baluki moto alimbola ndoto seti ngombe ya mikie baze kolia soko seti ngombe ya minene balimboli 7 ans ya bonheur na 7 ans ya pauvreté babandi ko prévoir tango fumuki mbanga alobaki nekeke ya mine na kosala na bilenge bato oyo bayokaki bapreparaki ekeke ya mine wana te nzokande mwana oyo azalaka na lipamboli ye pasi bisaka bataka omoni ekeke yango ya mine mondela alobi Jean-Marie Vanin alobi toyebi fumuki mbangu parce que nous l'avons suivi de près de 1921 jusqu'à sa mort. Donc 30 ans mibutu kumisa to fumuki mbangu na boloko loposo pembende alanda ye de près. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Mikanda ebele po ya ye. To remetaka ndambo ya mikanda epa ya bana. Ndambo ya mikanda. Oyo bango baponaki oyo nini? Oyo soko matuli timba pesa kuna. Oyo nini oyo mwa pataka sakula pesa kuna. Oyo nini oyo mwa kula nyoka tia kuna. Oyo bango basepelaki na ngoto ya motuya batsa mopandi. To yebite nini na nini oyo bango babomba. 4e génération eze tumba. 4e génération eze etumba tolobi. Boko comprendre que monguna zeko bunda bilenge bazeko bunda mais po ya biso to yebike toze na phase positive. Kombo fumuki mbango bisika to uti ezalaki eloko ya kobatema ba pasteur bazali ko chola fumuki mbango mabele mela ye fumuki mbangu akufa se kwate melelo na bango ba pasteur bakomi ko diembela motasala 6 mois kaka na ministère telelo atikali yo top Yezu asekwisa soko debi bembe demi debi bembe demi semeki na ye na mwana so ya sima balabala na bango bato ya sekwisa mais fumuki mbango balobi ba opito ekangama le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu. Moi est tellement 30 ans de prison ba mona kae partout okoki tuna tango nini fumuki mbango azalaka na mfua tango nini fumuki mbango aka na Angola na Gabon na Cameroun partout na pays Afrique sika monana mais ba chrétien ningi pe balobi ke no ba makambo nyos tozo vivre awa Bible pe alobela yango pe lelo tozomona tokomona na génération ya bana bakotosa baboti na bantu tozomona ngo lelo tetandombele tozo nzale ko ya tozomona yango makambo ni tozomona eza makambo nyonso oyo esi komama na Bible bande ko balandi ko comprendre que tozana na mpwasa donc tozotala ka émission na mpwasa po eza bongo biso partout tokosala émission tetandombele Bible pe lobi yango makambo nyonso wana omoni mafuta mbila ya kitoko na madesu mafuta ya mbila ya kitoko na mfumbwa mesoko dio na molato esi licence mpasi ya baindo bazeko luka kodiembela na mokanda wana omoni loposo pembe infiltraki moindo kala mais soko balobi ezelo kwa pasteur a telemi liboso ya bandimi alobi to a telemi liboso sœur moko alobi na ye naze komona mama moko ya balabala na bino ya mokuse motaze ko kanga makambo na yo moko sikawa ndengo tambola ka soko kutena mama ya mokuse na balabala po ayebike na balabala no bosangi mama mokuse te nzamba ze ko la kisanga ozena makambo ebele na bomo ino mais moto akaka be na makambo yo moko ko grave yango na cerveau oko kanga mama na mantsuki na soko motema mabe pamba po balobaki na yo mama ya mokuse tango bimi na ko moni mama na ba mantsuki na ndaka mokuse obi mama o pasteur engaka lo bananga ezaka ye Bible lobi bana bakokoma soko ba impoli tetuteuse mais soko loni matcha chokobuka ni bango ba yebaki deja bakumbeli ba indo milimo mabe bakumbeli ma indo bizaleli mabe tala moindo l'hospitalité africaine ezalaki oyo bonzambe atiaki oyo tata kelili kona atiaki kati ya bayi tango balobaki éduquer une femme c'est éduquer toute une nation balobaki yango na mwasi moindo nde être spirituel tango balobaki l'Afrique est le berceau de l'humanité socle du développement Afrika bato yonso batangi bonzambe na Afrique batangi science na Afrique batangi politique na Afrique okoiko imaginer Rwanzinga kwa fandi na ye kuna azeko kamba tokoloba
RDC, Congo Mfoua, Sud Gabon, Sud Cameroun, Rwanda, Burundi, ma province. Est-ce que vous pouvez comprendre sans bonzambe motoana à quoi kamba mabele andenge wana? Sans Biblia, sans l'oposopembe, ba koko, ba joyi mabele, ba transformer, ba sali milunga, câble bracelet, ba sali ba sorte yonso ya ba câble. Après, on met de la paille pour un peu ici, pas coupé. On le met peut-être. Basali ba perle, basali yonson sans concours ya loposo pembe. Ba yebi ko jwa ko imiter libata basali boato. Boato sala magana nzeta mangolote. Boato sala magana nzeta avocat, zena nzeta spécial ko sala ka boato.
po ekutana résister na force ya mai bayebeli yango ntina bakalkulaki pression ya chemin d'oyo bazali kokenda koloba na biso soko te bankoko bayebaki biblia soko balobaki makambo bozali komona lokola balobi na biso bana bakozala lobi baindiscipline me bayebi ke balonaki machacha bayebi ke bakumbelaki bino milimo elongo bani te bakangaki 3000 jeunes congolais bamemaki bango na Portugal bakei kosangana na 3000 putes portugaises na principe ya bonzambe mobali azali mopesi mwasi moyambi bakendaki kopesa nini bakendaki kopesa pouvoir tango bazongaki na milimo ya mabe mpasi ebandi trahison ebandi yango yoki na histoire balobi méfiance devient envers le jeune bapaka mingi bakulutu mingi oyo bakendaka na esclavagisme na boumbu ezalaki trahison ya bilenge donc loposo mpe bayebaki oyo akumbelaki yo elandisamaki na milimo mabe tango obelelaka Elohim obelelaka El Shaddai Adonai mais eba demo demo koinspire yo nini demo koinspire yo bêtise yango baindo génération 4e génération oyo Fumuki Mbangu esengelaki ya kosala mosala akuta terrain très bien préparé loposo pembe mpe ati misu na 4e génération po ayebi bilaka ya Fumuki Mbangu azali kosala makasi a faire échouer ndenga salaki na 1921 croyant que ako faire échouer Fumuki Mbangu Fumuki Mbangu a réussi kotika kotobola ba zone d'ombre akanisaki soka sala l'église kimbangiste ze frein un message et kokumba batonyo sur le christianisme nesonga nzila Mfumukuzu ke muzana panda na ngola bongele meso mwene atelemi nesonga nzila bongele meso mwene metelo meka pe lobela likamulano ya centenaire po tambo lobi de yake no nesonga nzila batelemi pe bono ke bosa ko kompe belé na kati ya message yango bokompe na belé centenaire ya yango bande ko église kimbangiste bolanda kabiso bango balobi ke basali musée sima ya musée bakofungola musée wana biloko kokuta soki na terre verene na yoka bango balobaka ba terme wana kenda ekozonga sima kozonga en tout cas papa si alobaki deja makambo ekosalema bande ko na biso musu bazosala ba monument mais bino na kati vous voyez mbozolo ba loko te donc c'est dit neti kaka ni de loin ni de près makambo ngo est-ce que sima makambo ngo bozo préparer nini pour to yebaka deja ndeko nanga mopanzi sango ezeko lokolo zeko tuna nga lokwa tolalaki na ndeko wana mbeto moko soko na ze témoin ya ndoto na te te na ze témoin ya ndoto ya église kimbangiste te na ze témoin ya ndoto ya bato basalaki monument te soko na ndoto na bango balotaki il faut basalela Mfumuki Mbangu mise bravo toze na posa tomona ba video ya Mfumuki Mbangu toyeba bosolo bravo oyo basali monument tolobi bravo mais na baye basali monument soko bato na milio yo bosaleli monument wana bazé ko reconnaître Fumuki Mbangu te eze lokola mwana moke bapesi bilamba ya kitoko ayebaka valeur nango te suka se abebisa yango mwana ya konguruma batilaka ye frontière te yo nde surveillaka ezongisaka alors tango basali monument ete ya nini biso toze na mokili oyo ya kolatisa nzoto te ya kodécorer libanda te mais koinvestir dans l'homme centenaire bato bakobina mpungi bato bakobina juke bato bakosala bafeti ya batongosa mais biso eze matière à réflexion 100 ans après awa na ino esika toze na Congo central 100 ans après message en Fumuki Mbangu eze na niveau ni totelema na ona coin dimanche yenga omona bato ndenge bazoko kenda kokumisa garçon wana ya nzoto mikie 100 ans après message en Fumuki Mbangu telelo ba dirigeant africain bazoko kenda ko batama na franc-maçon 100 ans après politique y'Afrique est commandité, est dirigée n'a impérialiste 100 ans après charte de l'impérialisme est dominée sur Afrique 100 ans après Baindo basé ko adorer Yahweh Allah Bouddha ça doit cesser ça doit cesser mais pesanga ntango na kojongisela o maloba pesanga moto te
naze moto penza lokola ya volcan mpe ntango mosusu omoni tosa bandeko bazali kolanda biso bato babinaki bato basalaki bamonument me monument wana eteyi bato nini namonaka monument ya Mfumu Kimbangu so nazali kokenda Matadi message ya Mfumu Kimbangu na Matadi wana bato bayebi yango te papa Simon Kimbangu asalaka fin point barre tobini na pokwa balobaki pena na Matayi na Biblia balobaki makambo na biso te Matthieu ze Matayi te Luc ze Luka te Pierre ze Petelo te Pierre bengango ta mosuli banga tondimi te bozwa te mokanda wana Biblia bo remplacer ba valeur de données esika balobaki Jérusalem bino bolobi te eze kamba te kambe ze sika moto ya longengo ya bayindo pelaki esika lisiko ya bayindo botamaki ekozala Jérusalem te Jérusalem eze kuna omoni tango tokendaka na ba confusion tozokanisa Jérusalem yaki spirituel te ezalaki esika bato me Yesu abotamaki yaki na baningani ya quartier bino bobandaki mpe na banzila wana lokwa bato nyonso boyebi teke azalaki mpe coopérant akenda koshaya bibonga ebonga yango oyo me na monoko na bango me ndenge nini bolingi boremplace bavaleur de données esika balobaki boye te Noel wana eze Yesu te eze nde biso te tokosala makambo na biso tozeba bagila biso zeba kugwetoro biso zeba botale biso zeba baoyo tozeba bangala biso ze banekwaku toze otoali toze na culture na biso toze na bankota ya biso toze na ba façon d'être na biso oyo tata kelili ko na siatiaki lolenge moko akaniselaki loposo pembe tango babungaki soko bobungi nzila te mobikisa koya te tata Ndombele Botale nzamba bakoko na biso aza wapi po tomonaki bana Israel ndenge bateyaka biso na Bible bango alongwaki pa na bango aye alibere ye moko Moïse alongoli bango pe abimisi bango mais ya biso christianisme yeli biso na kati na mabele na biso moko me bozo bunda mais jusque là ezo siama c'est que to lobani nzamba bakoko na biso za makasi te ndeko nanga mopanzi sango o raisonner na ki christianisme motuna wana botuneli biso yango na kibonzambe importé na irresponsabilité na lokuta oyo Biblia ekumba epai ya bayindo mais tokolika Biblia eloba na bino bambula te mais soko kei même na histoire ya garçon ngo Moïse asalaka 40 ans pour convaincre le peuple israélite yango akota te na Canaan akolaka lembaka balobi akomi na ngomba balaki c'est la terre promise Aaron ayeko parachever œuvre 40 ans batanga Biblia yango malamu soko yalaki facile moto kosala 40 ans pour convaincre te biso na siku tolobaka bileko biantango bileko pe bilembo biantango na tango yo makambo tozeko yoke pa ya nsongi nzila bisika to uti alaki te mikili ya poto bakobetama mena kati ya mboka awa eloko liboso bandeko bayindo baoyo bamonanaka te esengeli bazala benemi na biso pe benemi ya bayindo bapreferaki baloba azoloba bongo po alingi président Kabila azala maintenir na pouvoir parce que azolia mbongo ya président Kabila mindele lokola bazoya kotia désordre bazoluka komenacer président Kabila nde ya azokotela président Kabila or biso tozali kolobela likambo ya président Kabila en tant que quatrième président tozali kolobela likambo ya mboka na biso Congo na rôle na yango ekojouer na Afrique pe na monde tozolobela baeuropéen eloko basengeli koyeba lokwa ndenge tokendeki na ambassade ya Belgique mpona koyebisa babelge nini basengelaki kosala na kolikia na lelo mai baeuropéen baza kovivre na poto pape ayebi po ye toutiliza bavoi nyonso mpo soki balobi te azwa mokanda te na ndimi te totindelaka mokanda na nonce apostolique totindaki na DHL tosali manso totindi na poto mpo bandeko baza na poto bakende kokotisa donc insistance na biso ezalaki mpenza ifo bazwa yango alors soki Italie ezobetama makasi koleka bamboka nyonso ya Europe c'est normal parce que siège ya christianisme eza
na Italie. Monde eza dominé na européen à partir il y a elle spirituelle na bango parce que même les tokomela qui pape to lobi que nani et pas il y a non ça nani pardon et pas il y a souverain pontife to lobi bozali tata spirituel ya européen. Donc il y a des dirigeants européens parce que na lelo bazaka kana ici moko bakoko somba ba masque kaka même na ndenge bazako sala confinement wana. Mais ce que bazo mona teke tango basali confinement nde babakisi tension malade yango. Ndenge na mfumo expliquer nano tata Nkuso babakisi na ndenge ni na confinement parce que lelo omoni mayele sili bango. Yana zolo ba pe na ba homme scientifique ya Congo pe ya Afrique. Na ebité pona nini bokozala ba imitateur aveugle. Maladie oyo na mikanda ba komi na 2017. Maladie oyo koya ko beta bino ko uta na Orient. Bo konte na mandoki te. Po biso ba indo to sala ka mandoki te. Bo tekela ka biso bantsagisa. Biloko epola. Mais bo ko sala frapper avec précision. Fumu ya solo tozali pa na yo. Ozali mokambi ya lingomba munene bande kwa mikila poto ba kolanda na 26 provinces ba kolanda yo. Partout dans le monde ba kolanda yo. Ba ope ba sepelaka na yo na message na ope ba sepelaka na yo te ba kolinga ba yo ka po na bokono oyo koti ya coronavirus na mboka na biso. Pona matali coronavirus tovandi tozotala po tolobaki tolimbolaki. Omoni lelo ezali mawa mingi na kati ya mboka po pamba te bino moko bapanzisango na 2017 tango oyo biso tokomeli pape mikanda mibale tokomeli cardinal Mosengo tokomeli Papa Kengo tokomeli États-Unis tokomeli ba dirigeants européens nyonso na Union européenne tokomeli ba dirigeants africains nyonso tokomeli ba politiciens nyonso ya Congo pona kolimbolela bango esika tokumaki na 2017 ezali centenaire ya 1917 esika wapi na Fatima ba prevenaki ba mindele pona koloba na bango te mobikisi ya bayindo azali koya na bongo botika bato wana libre soki bakobalisa 40 ans ya traversé na bango na désert alors na 1961 donc dès que tokoma na 60 makambo masila toyebisaki pape ayebisa badirigeant européen toyebisaki badirigeant européen monde des en pleine imitation. Alors ndenge bozomona bakalamité naturelle wana eza koyela bino ezali mpona nini ndenge tozalaka na bino na Egypte biso tokonzaka bino tango biso totiaki mpe kiteti na tango ya libération na bino biso tobetamaki alors bino mpe kobetama ezoyela bino kobetama wana kowuta na Orient parce que pouvoir dirigeant kolongwe pa na bino baeuropéen ekipa baasiatique lelo tomonia bileko pe bilembo bien temps. Nul n'est prophète chez soi et à la kaka à bongo. Loposo pembe soko toloba monguna soko akangi bino. Akosala makasi a détourner bino cerveau. Boko ma contre bola mona bino. Raison pour laquelle okomona abe moko ya moindo azotelemela ne songanzila. Pasteur moko ya moindo azeko telemela message en fumu kimbango. Po loposo pemba preparaki ba mindele ndombe. Alingia kenda amikotisi epai ya baindo a formé bino na bekole a formé nini bolinga loposo pembe koleka moto amitelisaka nzoto mpona nini mpo bayebisaki ye baange lubaka loposo pembe satana ndaka couleur ngana yo na mokila na maseke moto abangaka loposo croyant que c'est couleur ya satana nzoka couleur tata mokeli ebandeli mokili yaki moindo tu
mais molimo ya tata mokeli nde ezalaki na kati ya moyindo wana. Bongo moyindo ya couleur ni soki c'est couleur ya ngana ote. Afrique berceau de l'humanité po yonso yesali mokili ebandaki epai na biso te bokenda te na mokili automatisme nzete ala nzete ali c'est du charabia babengaki ye tata mokeli le Dieu créateur parce qu'il a créé, il n'a pas prié. Balobaki te Dieu par l'air te Dieu créateur akelaki bango moko balobi kutu 7e jour oki mabibi na nzoto soko bato baki pene ngaka senga fixe nzamba permis lokola zeye moko mo senga fixe na moto zete aminyolisi nzoto akei kolala sima ko sa musala monene. Alors automatisme zete zemi lelo zeko sala 9 mois et c'est reproduction photocopie aka plus facile qu'original soko balobaki motozala motozali po nini lelo moto kozwa procédure mobimba po ya kobotama abandi na mai ya pamba akei kokoma na litaka bandi ko moto bandi ko salama te 9 mois mwana botami te soko photocopie zeko kozwa 9 mois c'est que création ezwaki plus de temps koleka document original ezwaka tango koleka tango bandi ko photocopier lelo bakobota ma bateze photocopie metala tango te mokili et salama automatisme te nzete ya mangolo tango ezwaka po ebota e uta banda la nuit de temps banda e bandeli tango balobaki nzete zala ebota maki déjà nzete kola ebota min nzete ya moke ebota min nzete nini te tolongola mokili wana ya makanisi automatisme yango rendre biso ba paresse pe observateur ya mokili. En réalité tous ces acteurs tolobaki bankoko bazubi mabele batumbi esali ebende bankoko bazui ivoire ba transformer baluki or batumbi bapesi yango ba forme eloko litoi couronne tout omoni mais soko tokotikala mokili salamaki na liloba mokili salamaki bo tokozala observateur ya mokili ndenge tozelelo yango baze kotindela biso na mikadi ya tombola moto ye moko aze komi ponele intellectuel asimbi yango atakuti déchet salité moto alataki yango kuna moto abosoto abina otie yango na détergent ekotela kaka na sepe nango po élastique eze makasi tala tango yo bato bakomi ba observateur ya mokili Ko balandi bo comprendre ta ndombele ko la na plateau ça la vraiment faut kanga pandi mais comprendre les messages qui azo lancé to comprendre penate ndombi to comme ça shit na ya mission nous appelle na Congo central message ya mfumu kimbangu na Congo central ndenge bolibaki na na Congo central message ya mfumu kimbangu bozo zulango ndenge nini message nini oyo ko lancer et pas ya bato ya Congo ba population Congo central vis-à-vis pour la footballamu ya bayindo matondo ya ngai ndeko matondo na bino bandeko ya Congo central na sepeli na eteni wana message nini na koki ko lancer na bino etumba na biso eze likolo na baloposo biso baindo totala ka baloposo ba konzaka biso tolongola na ino etumba na ba individu lisanga boya botami po bayoka ye ifo a critiquer nesongia nzila mfumu kusuke mzana panda na ngola te eze minime tolongwa na ino na kokanga batata basi bandoki bambikululu naze komona moto akangi yo eze tata mwasi na yo bandoki ya quartier na bino me bandoki balaki wapi tango président Kabila zoleka 2016 akota 2017 il fallait bali aye Mobutu alaki awa 32 ans nyokoli Zaïrois à l'époque bandoki balaka wapi po bali ya Mobutu te bandoki yango balaka be na ba famille pauvre bandoki yango balaka be te tokangemi na système même ba dirigeant ya Afrique na lobi bien ya Afrique bakangemi na système okei na Angola okokuta photocopie ya République démocratique ya Congo okei na Congo mfua okokuta photocopie okei na Gabon bafulu ndakisa Bondumba bana batanga ka basilisa ka batwa ka ba diplôme atatonga baindo to sala kate de partout comportement ya baindo ya Afrika même comportement ya baindo ba FIFA quand même na mikili ya Mali manger baiser et boire te tango yo 100 ans ya mfumu kimbangu centenaire to
toyemba ngo te kwa filingi goligoso moko ju mobali ya sika soko diki na moto mikolo wana ka komba mobali wana ya monoko ya Pablo ya Pablo lobi soko baboyani ya ju ya Guilin slogan peut changer comme ya Guilin te Fumu Kimbangu aze état d'esprit ayaki po nini ayaki po renverser badonner Pola kisalo poso pembe ke to komi na tango yo baindo ba servir maître na bango tata keli likolo na se oya pesa ki biso pema boni mwana ya yambwa koma mwana ya suka pe moto baze ko nyokola na baloposo yonso te bandeko ya Congo Central to fongola mitema moluba mongala moswahili meto ze baindo soko na ino bobimate zala na mboka ya libanda okuta na tana West Africain o sentir koyo mopanzi na ngai ndeko na ngai Moi mbote pour te commercialiser. Ne sika ya mbote tika na poussa moi message po baze kolona N na bandeko ya Congo Central. Baze kolona motema mabe na bandeko ya Congo Central. Kulutu ndeko ya Congo Central akomi agressif. Peuple wana komi agressif alingi lisusu batote moluba yawate asa me mayo yo be ezeko kitana ebale o Congo Central azeko dondwa na ngwe uti wapi kuna lwala bezeko kita etamboli bamboka boni te tolobi Fumu Kimbangu alobaki te ba Congo mokongo ya wapi ya Mayombe mokongo ya wapi Mutandu Munderi mokongo ya wapi ya Mundibu ya Munianga mokongo nini po entre bino pe ba Congo yango o Mundibu o Musingombe ona boyoka na ino te Fumu Kimbangu alobaki mokolo moindo akomiyeba moindo akosala bengunduka oyo kokamwisa mokili moindo akokoma mondele akokoma moindo botika kokanga message ya Fumu Kimbangu po ya peuple moko oyo meme peuple yango boze pe reconnaissante na Fumu Kimbangu po soko to fandi wakaka yenga bino bato liboso bokokenda kochola kombo ya Fumu Kimbangu na beklesi yo bokendaka te Congo Central kulutu message ya Fumu Kimbangu ya baindo neteni ya Kasai tozena bandeko ya Congo Central bafifaka na kimia neteni Equateur tozena bandeko ya Congo Central mosali nyonso ya Nzambe oya mibengi prophète ongai soko na lali dikosi nange kendaka pa tata kelili kona se ngai ndoto nyonso tomelaka soko shimboki na tata kelili kona se soko atei bino division entre l'opposition na bino aze motinda mite aze mosali ya monguna infiltré po ya kobebisa message ya batinda matondo mingi. Voilà bandeko balandi wana ezalaki teta Ndombele Botale oyo azalaki bongo liboso na bino pona kopesa bino message. Ezalaki bongo tango ya bosolo émission ya éveil ya conscience na qualité panafricaine pona ko éclairer opinion pe ko zongisa biyano na mituna na bino na principe na yango tous les coups sont permis donc bomo nango mabete na nyoso tiko leka ezaka message bongo eleki na présentation Malangi Mbelani un grand homme dans un petit corps petit mais costaud mbote na bandeko nyoso obolandaki biso bolanda kango chaque samedi na ngonga ya 20h30 pe dimanche na rediffusion na 8h30 bolanda na réseaux sociaux bobeti bosolo ya Solo TV wande bozu biso ciao. Mama na bibe